Bonjour, bonsoir, Namandeko Nyonso, Bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Merci na bino nyonso na nde bozwaka tan na bino ya kotala bilema na biso tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille lelo toza na recette na biso oyo ezali ya ngolo na épinard. Alors ngana bino to découvrir ensemble ndenge ni to réaliser recette na biso ya lelo. Merci to découvrir. Voilà bandeko pour la recette na biso ya lelo toza besoin ya ngolo na biso. Toza besoin ya épinard na biso. Toza besoin ya mwamba na biso. Et toza na mungwa na biso, assaisonnement, tangawizi na biso ya poudre, litungulu na biso ya rouge, toza na ail na biso, toza na tomate, toza na poireau na biso et toza na ndembi na biso. Voilà bandeko pour nous la recette na biso mbisi na biso eza déjà propre to sokola ki yango bien et loko nazo sala eza juste ko kata yango pe ko tia ba nzela pour permettre que tant to lamba mbisi na biso mungwa ekota tina kati ya mbisi na biso. Voilà. Wana bandeko to siso kata mbisi na biso tozwi mai oyo eza mai ya moto etoki me nasangisi yango na mwa mai ya malili mpona esala te ke mbisi elongwa baposo nyonso. Donc totie mai mpenza ya moto eza ya kotoka me tosangisi yango sikoyo na mai ya malili mpo elongola mbisi baposo te. Après wana topasaki mbisi na biso na mai ya malili e awa toza na mungwa na biso. Tia mungwa na yo na ndenge olingelaka mungwa na biloko. Awa pe toza na assaisonnement na biso. Toza na tangawizi na biso ya poudre. Après tant totie bongo tozo balola po biloko nyonso oyo totie ekota na kati ya mbisi na biso. Voilà to balola ngo na maboko pona mungwa na assaisonnement ezwa bien na kati ya mbisi na biso. Après to tika ngo à côté pour na mbisi na biso ebanda déjà kokota mungwa na kati na assaisonnement. Voilà bandeko awa tozongi mafuta na biso esi ezwi moto totie matungulu na biso. Ndembi na biso. Poireau na biso, tomate, ail. Après tozo balola siko tomate na biso bilo na biso tozo kalinga yango. Donc toko tia toko permettre que tomate na biso etoka bien elemba solo ya ngai solo ya mbesu ebima na tomate na biso après tozonga. Voilà bandeko wana tomate na biso tomoni yango ndenge komi ebeli et voilà tokomi tozo kala te tozo leka na étape na biso mosusu. Voilà bandeko a toza na mwamba na biso. Tozwi lutu moko nde tomoni wana ya mwamba. Totie yango na sauce oyo tosalaki tozo kalinga yango. Donc to kalinga mwamba na biso na sauce oyo tosalaki. Nga tomoni yango ndenge ekomi mwamba na biso epanzani vraiment na kati ya sauce oyo tosalaki tokozala wana mpona koserve yango na nsima ya caméra tokobanda kobalola parce que tozo kalinga mpona mwamba na biso ezika te. Donc toza wana tozo balola mwamba na biso na sauce.
Et voilà bandeko tozongi mwamba na biso ekalingami vraiment. Donc 8 temps nango ekalingami et voilà. Après kokalinga bongo tozwi mai sikoyo tozotia pona totika sauce na biso na mwamba malgré tout tokalinga yango mais tokotika yango susu tokopesa yango temps etoka bien. Donc totie mai tozotika mwamba na biso vraiment etoka après tozonga. Awa en attendant mwamba na biso kuna na sauce ezotoka toza na épinard na biso nazokata yango po bana moko baza so bamoni ya mibimba wana balinga kolia yango te. C'est pour cela nazokata po ezala pe facile pona bango pona kolia, mais soki omoni ke yo eza na mutu moko te eko déranger okoki kotika nango ya mibimba. Et voilà bandeko sauce na biso oyo totikali na moto na mwamba na biso etoki. Voilà tomoni ndenge ekomi. Voilà. Tozo balola sikoyo. Tobaloli sauce na biso. Après tokomi sikoyo na étape na biso oyo tozwi mwamba na mbisi na biso oyo efandaki na assaisonnement na mungwa. Tozwi yango sikoyo tobandi kotia na sauce na biso oyo toutaki kosala. Donc awa eza sauce tosalaki epi na mwamba na biso tozotia mbisi na biso. Tozwi jus wana totie parce que jus mungwa na assaisonnement totiaki efandi na kati ya mai, efandaki na mai wana. Donc tobwaki yango te tozwi totie yango na kati ya sauce na biso. Voilà tobaloli toningisi pona toza asir ke tango ebando toka biloko ekole te na se ya nzungu. Tozwi épinard na biso oyo tokataki tobandi kotia likolo ya poisson na biso. Voilà, on a toujours tia épinard na biso. Après avoir kotia épinard na biso, tokobakisa mai te parce que surtout so salé l'épinard à fraîche au sokoli yango e botaka mai ebele tango etokaka. Voilà, wana épinard na biso ya wana ezo continuer kotoka. Donc to tiaki tango ka tomoni vraiment bandi kotoka, to kitisi siko moto na biso. Donc bis na ngai kobela na moto moko ya 3. Donc moto na nga makasi eza 6. Tant on a tchaki épinard nanga ezaki na 4 et toki juste muki après na jusqu'au yo na kitisi moto nanga na 3 pour permettre mbis nanga vraiment ebela bien légumes nanga ebela bilo nyonso esangana vraiment très bien ezwa tant na moto. Donc pesango ka temps na la kisibinote na ebisibinote te ba nombre de minutes mais pesango vraiment temps na moto ya c tikela ngo temps pour na ebela bien. Voilà bandeko toza toujours wana biloko na biso zo continuer na kotoka nde na yebisaki bino tozo ningisa boye po mbisi na biso ekole te na se ya nzungu. Tozo mona biloko na biso ndenge eza etie soupe ezali mais na bakisaki mai te après avoir kocha épinard nde na lobaki épinard surtout so saleli ya fraîche et botaka vraiment mai ebele. Voilà bandeko topesa bilo na biso vraiment tendre na lobaki na moto kaka ya 3 wana et na tikalaki lisusu ko bakisa mai te na biloko na biso. Vraiment tomoni ke même na misu bozo mona ki biloko oyo ezwi temps na moto etoki bien tomoni vraiment ke ilaksa soupe na biso ya mwamba ebeli. Voilà. Donc bilo na biso komi vraiment presque na suka to tikaka moi temps moke na moto toujours na moto na biso wana ya se toujours na moto na biso wana ya se
po mwa soupe na biso ekita mwa moke. Après biloko na biso ekozala ready. Tant non lo ba pesa ngo temps. So il s'agit ata 1 heure de temps, 1h20 na moto mo ya se po biloko no ebela bien pesa yango temps. Et voilà la famille, résultat ya sauce na biso o ya recette na biso o ezalaki ya mbisa okape épinard na mwamba yango yo. Bandeko bomeka recette boko sepela et boko lia bien. Tala ndenge zo pesa elengi. Voilà les goûts de ça. Donc na mutu olia yango ndenge olingaka, soko olingaka fufu, soko olingaka loso, soko olingaka makemba na mbala nyonso ekoleka. Voilà la famille, sur le la vidéo. Partagez, commentez, aimez et que ça vraiment malin, surtout j'aime, et ça vraiment très important. Et pourquoi pas que s'abonner à la chaîne Nabiso et que cliquer cloche de notification pour oser rater belema yasika tango ekoti. Et pour la lelo bande koto suki awa to kuta nambala yasima. Bye.